te bandeko nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na nzela ya site na biso pe na site mosusu kaka oyo eza en partenariat na biso wana na tangi lokole ya congo.com ekambami bongo na Placide de Jésus wana na Pays-Bas bisika azali okoki kokota na lokole ya congo.com okolanda biso ndenge moko biso tokosala awa na congolokolenews.com lelo congolokolenews.com azana esengo ya koyamba bongo mutu oyo nanu bomona te. C'est pour la première fois tozwaye na plateau na biso ezali bongo maman pasteur Mireille Ngawana aza présidente ya ONG l'œuvre des secours chrétiens. Donc nakokende kopesa mbote pe na tunaye ONG naye azo est vrai na domaine nini et puis naye elongo to comprendre vraiment musala nini azo sala. Mbote maman Mireille Ngawana. Mbote maman Didier. Maman Mireille nazana esengo lelo ya koyamba yo na site na biso congolokolenews.com site oyo ezotala ma monde entier donc oza na Amérique, oza na Asie, oza na Europe, oza na Océanie, partout. Olanda congolokolenews.com lelo batu ba kotala yo na présenter yo oza pasteur ozo œuvrer d'abord na église nini. Nazo œuvrer na mission église signe et prodige où ils ont tout juste dans la commune Yangaba sur Kianza. Ah, très bien maman. Alors maman na ONG na yo vraiment ozo travailler mingi na secteur nini? Nazo travailler mingi na Ngaba, Mombele, Bana Kisenso, Matete, Makala. Ah, merci maman Mireille. Ok, bisabiso na ONG wana musala nini yo salaka pe banani ozala bango na kati, c'est-à-dire osungaka batu ba personne nini batu mususu mona ONG na ye ba fille mère misusu oka ba orphelin misusu yoka ba enfant sorcier yo salisa batu nini na ONG na yo. Na ONG naza tout juste na domaine social. Oui. Pourquoi? Parce que sika onaza eza mokumba o nzambe vraiment pesanga ou ta déjà bandaka avant même kena comme pasteur na ngulu na nzambe nde tozo kamba ba veuve ba orphelin na ba fille mère. Ah. Zosunga pe quelques-uns ba maman mosusu baza na hôpital ou baza na possibilité te pe o toza na ngo tozo sunga bango ni baso ba boti baza na mbongo tira na hôpital na Bobila Dawa azana makokiti mbongo hôpital ezate azana ba ordonnance ba kisi ezate nous sommes obligés o nzamba pesi biso de tozo kosunga na rentrée scolaire ba uniforme ba cahier tozo sala ngo ko comme ça mais ba mosusu na classe parce que ça na bana belé ba koti ko to classe ti mais lelo bazo benga nous sommes obligés ko koti ba classe pour batanga parce que à venir à bana pour la lobby bana bazar mali pambo ina bisonenge bibezo ba l'enfant c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Alors ceux qui bana ba baby ils a passé mingi ceux qui vraiment que bana na ba baby ba tangiti ils a vraiment passé ngo so mona mingi bazana niveau ti ma niveau na bango ils a ba au moins lelo mona bina baba la komi ko senga mona komi kuluna surtout na certain nazali yangaba au moins ba garçon belé batangati mona mwana zomela masanga zomela lotoko zomela jododo niveau exact zo le comme ça zo comprendre c'est pourquoi parce que atangati donc vie ça vraiment tellement passé des fois asa même associé à kotanga mais moto akozwa en charge azati surtout na ngaba bana mingi ya mibali en tout cas vie na bango meza vraiment. Alors maman Mireille pasteur oza déjà likanisia ONG e utaki ndenge nini banda ndenge nini obanda kusala musala makasi boye ya kosunga batu ba orphelin ba maman veuve ba fille mère tout ça. Alors ils ont les qualités ça moko vraiment onza batiaki nga na motema, c'est-à-dire que vision même avant église botama ils ont qui moko vraiment o dans ça na vision on a zanango quand j'étais à l'université de Kinshasa. Alors un azo les qualités na hôtel sanga nazote souvent na bisi. Alors quand j'ai prêché à la bise, alors Seigneur nous tient à kebitala musala o fait singe na o sala na longwe na bisi na kena ba wenze. Alors de là partir à wenze nous ko sko ba ka ya ba problème ya batu et bandinga na ba femme veuve.
donc bazo ko se plaindre devant nga. Alors un peu que j'avais ndé nazo pesa bango et longo na ba veuve wana ba orphelin baye et longo na ba orphelin baye na ko béger encore parce que j'avais un endroit chez nous une maison. Alors ba fi bazo ya bazana ba problème ba boti situation médiocre en tout cas moi izate ndé le Congo fungwama si lelo à partir là même dans niveau église donc ba comme koya coupe couture donc nous savons ça mais izaki libélé. Merci beaucoup maman Mireille Ngawana maman okoki bisabiso musalo zo saleza vraiment makasi mingi ba difficulté ni nokutana nango pamba te bazolando de partout dans le monde okoki bisana bato bakolanda yo ezali lo basuka ngala pesi o ya mboto kabwana ba difficulté ni nozo rencontrer l'exercice ya musala oyo ya kosunga batu et puis besoin ezani ni o ya kosimbama a ozanga te ko benga a kozanga te ko pesa un plus na ye pona ko soutenir ka ba œuvre sociale oyo zo sala difficulté nanga ezana no premièrement quand la ba fi bazoya est-ce qu'on tient bango izati on est obligé ya ko passer tout ce temps dans na bango na niveau église na bana ba orphelin na église alors jusqu'à point que muketo kozwa petit à petit to libérer bango baki des difficultés nanga vraiment oyo nazana ngo sur le terrain na ba mama mususu na kisenso akufeli mobali et c'est quand tient bana ezate bilamba ezate donc maman donc ça vraiment problème on a kutanaka na yango ndé oyo vraiment na koyo koloba ndé tozana ambition ya kofongola n'est pas centre couture parce que tous ces filles là il faut déjà apprendre quelque chose un métier ordinateur ndé vraiment tozana ngo vraiment bosenga mingi yango wana pe kozwa banana en charge ou batangaka pour la Minerval. C'est l'école de mon corps 15 personnes, 15 enfants. L'école de mon corps 10 enfants. L'école de mon corps 20 enfants. Depuis cette année, donc tu enregistré déjà à peu près 60 à 76 enfants. L'école d'abattre nos sources, petit ndambu, ma Minerval un peu, parce que moi, c'est pas ça, batanga. Ou vraiment, tout ça dans le débosenga, ndi yangoana. Ya solo bandeko boyoki ndenge maman Mireille Ngawana alobi azo sunga batu na kati ya ONG naye l'œuvre de secours chrétien ezo sunga batu na ba domaine o nyonso alobi wana ya azana besoin ya kosala ba centre de couture pour on paie sa bateau formation bana il faut pas qu'il y ait des écoles il faut moi financement Minerval na bandi était bino batu bozana bilamba paye pour traîner na ndaku oko sala nango le côté et kozala nango pe malamu soki otindi biso pe to komisi to pesi po bana wana ba kende classe pambate mboka lobi eko simba mande na bilenge alors elenge o azana le côté na mutu akoka pe ko kambate ba kotambusa yende akotambusa te yango esengeli bana wana pe ba kende na etelo ba yekola bazala utile na société bazala bongo na tina na miso na bato pe na mboka bazala lipamboli pour na mabota na bango pe pour na nation congolaise pourquoi pas yango yo o motema na simbami boyoki appel tombela ya maman Mireille Ngawana bozanga te ko benga bozanga te ko sungaye maman okoki opesa numéro de contact na yo ya mboete to kabwana numéro nanga téléphone maman desali 089 88 44 862 089 88 44 862. L'autre numéro c'est 0900 47 66 50. Ya solo na numéro na soki obengi okozwa maman Mireille Ngawana personnellement boko solo la bongo isungi soki eza pe okomisela ye eza mabete nzambe akopambola opamba te bien fait mon côté et bossa na makana miso na nzambe ayebi ndenge ko récompenser pamba te to sengeli pe tozala kaka heureux biso monte na mokili on ne peut jamais être heureux tout seul
On a toujours dans notre entourage les gens Obako Zanga Peko Senga Kosunga, maman Mireille Ngawana, maman Pasteur, Ezake Sengo, Ponanga Koyamba Lelo na plateau, Nanga ya congolocolenews.com, na bandi ete zambala ya Yambome ya Sukate, tukokuta na lisusu mbala ya sima, na pesi merci, na Marianne Mafolo, oya zui ba image oyo, merci na Patrick Nsala a monté yango, merci na directeur na biso programme des chutes Mambetuku, na pesi susu merci, na batu oyo, ba partenaire au Bolanda Biso na locoleacongo.com que je rappelle, sortie officielle nango ezali 11 octobre na Pays-Bas, hein? Kuna bozala wana nayebi que Placide de Jésus aoyamba bino bien nayebi que bapel de fin ko salema ba panier pona bilamba e kozala toujours poya côté à maman Gudil asala ndenga mesana ko sala bomo mesano kimia boboto mabota mabino bino nyoso bolinga kabiso na bosanité Charles Fallé na Belgique na bosanité Claudia Kovana na Belgique maman Nicole na Londres bino nyoso bozala malamu Flori Baleko Mosoriki Nemiala na tangi bino po bozami te mamawa pambate boyebi kosunga kimia na nzambe ezala na bino tokutani na bino na numéro mosusu tolingi bino mingi merci pour la fidélité na bino na Congo Lokole News o bolobaka tosala kasoki bolobi tondimaka ba remarque na reproche na bino ezala toujours bienvenue tokutani na bino mbala ya sima kimia boboto o mabota mabino merci maman, que Dieu vous bénisse maman, qu'il vous bénisse aussi.